Kabuya dieta la fauliste balobi Martin Fayulu 100%. Yo Kabila fungula matoi. Yo Chilombo fungula matoi. Yo Kabila fungula matoi bako. Doyoka nakina kinga kati. Fayulu aye kokata makambo. Yamadidi les sauveurs. Yamadidi les sauveurs. Yafayulu les sauveurs. Yafayulu les sauveurs. Yamadidi les sauveurs. Merci na bato bakoti. Yafayulu les. On peut partager la vidéo s'il te plaît. Yo Chilombo fungula matoi. Yo Kabila fungula matoi bako. Bosinyaki na Kabila. Fayulu aye kokata makambo bako. Bosinyaki na kinga kati. Fayulu aye ko sauver peuple congolais. Yafayulu les sauveurs. Yafayulu les sauveurs. Yamadidi les sauveurs. Yamadidi les sauveurs. Chilombo na Kabila fungula matoi. Chilombo na Kabila fungula matoi bako. Bosinyaki na kinga kati. Fayulu aye ko sauver peuple congolais. Yafayulu les sauveurs. Yamadidi les sauveurs. Yafayulu les sauveurs. Maboko pour la diète Kabuya la combattante fauliste. Balobi attaché ceinture à Martin Fayulu Madidi. Hein? Balobi sécurité, attachement, il y a Martin Fayulu Madidi. Hein, le président de la République, le président bio, le président naturel. Martin Fayulu Madidi. Ate, pardon. Mukulu wabankulu. Balobi chamuntu, chanzambe. Naza ko remercier vraiment. Nga na yeka pona remercier batu. Na remercier Bokecho wa Yambo. Ingetana yo angoyo. Na remercier So ingetana yo. Na remercier batu nyonso tu ba mama la muka ba ingetana bino angoyo ba mama la muka. Bo sali musala kitoko ba mama la muka. Ingetana bino yangoyo. Ba mama nyonso tu ba yaki na koyamba président Eli. Balobi les chouchous du peuple congolais. Le président aimé par le peuple congolais, le président de la République élu, bio naturel, le chouchou du peuple. Et le bataille moko Martin Fayulu Madidi kosona na peuple lengi, hein? Ça c'est Dieta Kabuya la combattante faouliste. Hein, Balobi, ceinture à Martin Fayulu Madidi. L'attaché de Martin Fayulu Balobi, sécurité attaché à Martin Fayulu Madidi. Kabuya Dieta la combattante. La première ceinture de Martin Fayulu Madidi. Balobi, toza ko remercier vraiment na batonyo ate. Vraiment, merci na sécurité ya président de la République. Na bato basala ki sécurité à Martin Fayulu. Bato la muka ba peuple congolais nyo surtout ingeta bosali mosala chitoko. Ingeta na bino vraiment na musala bosala ki. Na sepeli makasi na musala bosala ki penza. Vraiment merci et merci beaucoup. Otete la ke mafumbe. Na mwana na Bruxelles te. Hein? Masa na yo amina yo ndekona Martin Fayulu Madidi. Na moni yote. Na remercier sécurité. Na zongelango lisusu. Vraiment Mama Congo. Moi je suis abunda na mboka oyo Mama Congo Luis Kadhafi. Donc azalaki na Bruxelles. Tobando ko monete Mama Congo abelaki. Mama Congo azwaki mwa kokoso moko amuke.
yango wana mais akomi ya bonne santé. Mama Congo un grand combattant ingeta muto vraiment anika penza nanyoyo comme nenen Papa Kengwa Dondo. Oh Mama Congo atelema ke na Gare du Nord. Lumbe ne fo zonga Mama Congo. Mama Congo Louis Kadhafi. Lumbe ne fo zonga. Tokuta la kabalumbe ne fo zonga. Louis Kadhafi ingeta na yo, ingeta na yo balobi. Martin le président président vraiment alinga Mama Congo mingi. Ibi aemona ka Mama Congo grand combattant tu abundela combat. Balobi vraiment na remercie Mama Congo place azali Mama Congo ingeta no yangoyo ingeta. Jata kabuya rekonotaka combat no sala na mboko yo. Ba combattant ba rekonotaka combat no sala na mboko yo. Ingeta no na Belgique okende koyamba président ya Jeta Kabuya la combattante. Ya Jeta Kabuya la combattante. Première ceinture à Martin Fayulu Madidi Jeta Kabuya. Nazaka fier na président nanga. Nagane fier. Oya la kisanga politique. Nagane fier. Ba menga kangai bape sanga kombo moko ba benga nga fanatique à Martin Fayulu. Fanatique à Martin Fayulu deux fois. Jeta Kabuya grande fanatique à Martin Fayulu. Balabi fani club à Martin Fayulu. Ndenge journaliste à munene ya peuple congolais. Oazan États-Unis. Na pesi mbote vraiment bebele place azali vraiment sala musala kitoko. Asala va musala kitoko vraiment Balia Ngando. Claude Moutima Balia Ngando aux États-Unis. Il faut bolanda ba vidéo na il faut bolanda ka chaîne na ye. Chaîne ya Balia Ngando aux États-Unis. Claude Moutima ingeta na yo yangoyo. Bolanda ka chaîne na ye yenda lobaka makambo ya bien. Yenda za pona peuple congolais. Bota la chaîne ya nani suki ya Didi suki du pumpa bota la chaîne wana te wana chaîne ya bandoki. Didi du pumpa azali mutu ya FCC bis FCC Kabila. Ye aza pona Kabila soko moni mutu azo komisa Chilombo aza ndoki aza mutu ya Kabila. Poko komisa jamais Chilombo parce que Chilombo aza na Kabila. Biso to sala ka ba marche wa Kabila dégage. Tokomi na suka ya combat pour to débat to dégager Kabila na mboka na biso pour na biso nyonso tozonga apesa ye babeki apesa Kabila babeki apesa Kabila oxygène lelo tala tokangami na bino Congo zo souffrir na ko souffrir pasi ekomi susu makasi il fallait andima to dégager Kabila mboka na biso ezala libéré ye kamata ke ko s'attacher susu na Kabila pour komisa su Kabila fort. Mutandenga na bokulinga ndenge nini mutandenga na bokumisa ndenge nini so bozo komisa mutandenga so komoni mutazo komisa Félix Tshisekedi na Momba azana Kabila ou mutala zana ndoki ou mutala zana mawa peuple congolais te ou mutala zana mawa na biso nyonso tute na babino na bapara na biso azana mawa te ya mama oyo bacha mama na balabala na mboka na nga na Mbujimai bacha mama moko na balabala boye abima na mwana na ye likamone traumatisanga ti lelo. Bilo bakondi mabilo kwa bongo te. Naika na message à Mouké. Samedi toza na grand marche. Ça c'est Jeta Kabuya la combattante balobi Fayulu 100%. Première ceinture à Martin Fayulu attaché de Martin Fayulu. Kupo sana kutu te wana kutu blakite. Ouais ça ba vérité. Tozolo baba vérité. Donc ceinture attachée à Martin Fayulu. Sécurité attachée à Martin Fayulu m'a dit Jeta Kabuya la combattante. Donc j'ai écouté. Jeté. Parce qu'il faut que soutenir Martin Fayulu pour tous à la mboka za libérer. Mutu le quoi Fayulu a zaté na kin. Tozana mutu le quoi Martin Fayulu te. Tolo baba vérité. Martin Fayulu a za santage. Martin Fayulu a za bio. Martin Fayulu a za kota peuple. Martin Fayulu a za congolais. Martin Fayulu a za kinois. Martin Fayulu a yeko sauver mboka. Tozana mutu le quoi la yete. Les contournables, les imbattables, Mukulu Wabankulu, Chomba Chakabiola, Nzolo Yabakishi, Chamutu, Chanzambe, Martin Fayulu, les défenseurs du peuple, les soldats du peuple, les commandants du peuple, les sentinelles du peuple, les travailleurs du peuple. Martin Fayulu m'a dit.
Le président sur le peuple, le président le plus sollicité, le président crédible, le président rare na Congo, bazate. Président Bayamba, ngai banana botama, nana mona président bazo yambe na aéroport le quoi Fayulu te. Et ça la mate, ba image monani, ba image lobby. Nanu na mona te, même Mobutu bayambe ebongo na Bruxelles te. Même papa qui seke jwa mulumba, botuna mama Congo azalaki combattante munene na mboko ti lelo. Akende koyamba papa Philippe papa qui seke jwa mulumba na nini na Bruxelles. Scandale wana esalamate. Ata Chilomboye akotika la komona ba scandale bongo te. Ata bo dessiner Martin Fayulu. Ndenge bazo dessiner ndenge basala ki ete. Nzamba créa ebo na mayele, na makambo nyonso, na charisme, na présence. Tango tolobaka l'homme azanga libumu, si ezola kisake amela makila ba peuple congolais te. C'est-à-dire na libumu na ye ezali kaka vérité. Mlamato i vérité na misu vérité. Atikala kolia mbongo kabila te. Atikala komela makila peuple congolais. Tanga tolobaka Martin Fayulu l'homme azanga libumu. C'est-à-dire libumu wana ezali emela makila peuple congolais te. Parce que soko meli makila peuple congolais libumu ko vimba yo. O koma munene. O moni Philippe Kiseke dit excusez-nga. Ta bongo yoza congolais. Oza na kacha Congo. Mais ozola taba antibal pourquoi? Tala Fayulu ndenge azotambola na Congo sans antibal. Azotambola la foule ya peuple sans antibal. Po ya mboka ne po peuple lingi ko perdre ete. To soutenir Martin Fayulu. To prier pour na ye. Azana combat terrible. Combat très haute. Ce qui lelo très haute combat wana. Ce qui lelo to prier pour na ye teza pasi. Il faut qu'on soutenir Martin Fayulu. Ce qui lelo Martin Fayulu maboko elembi biso mboka elembi. Il faut qu'on soutenir Martin Fayulu. Toza na marche à Mounene samedi. Toza na marche à Mounene samedi. Toza na marche à Mounene samedi. Boya ebele to soutenir Martin Fayulu. Mutu nyonso to lingi combat. Boya ebele. Bato bokoti. Bon partagé par vidéo. Ya Jet Takabuya la combattante faouliste. Nalo balabato Suisse. Boya Mbelanga, président de la République Martin Fayulu. Président ya Jet Takabuya la combattante faouliste Martin Fayulu 100%. Bato ya États-Unis. Bato ya Allemagne. Bato ya Londres. Bato ya Londres. Shekina Katalai. Yo mutoza na Londres. Ata kritikaka. Soutenir Martin Fayulu m'a dit. Yamba est bien. Les soldats du peuple, le commandant du peuple. Yamba est bien. Toza kaka na ye na Congo mutoa bien lokola ye azate. Les jaloux vont maigrir. Ata bo dessiner. Ata bo lobi makambo lukuta. Lukuta na bino. Martin Fayulu aza nzambe. Martin Fayulu est utilisé par les dieux tout-puissants. Martin Fayulu attend la kana nzambe. C'est tout à fait normal. Tant que Jésus est là, il pour la vérité. Martin Fayulu est nzambe. Martin Fayulu attend la kana nzambe. Ata bo dessiner. Ata bo fingi. Bozan échec. Bino batu bozan na pouvoir na lobby hein. Bino batu bozan pouvoir. Didi Poupa. Yozu ceux qui Didi et Pumba. Yozu pouvoir. Mais pourquoi bozan fi? Pourquoi boko tamaka na biso? Bozu bozu ba pouvoir. Boko tamaka na biso pour nani? Yo mutu yo ozolo baka ozolo ba mais quitte la Congo kende ozo RTNC. Quitte la Congo. C'est comme Martin Fayulu la moninga nota. S'il te plaît. Ngala so na kana ba fille boete. Ngala so na kana ba ta politique. Pona obundela mboka langa. Ngata fingi ngai. Naza anti benjir. Nazo vaccination benjir. Na lokola mutula ngai na lokola Martin Fayulu ato fingi. Kiseke Mulumba boyoka réponda. Ngai naza Faouli c'est 100%. Ngala bino tomanda ko beta la pona Martin Fayulu. Toko beta na makofite la maloba na mayele. Na mayele, moi je suis responsable. Naza responsable, respecté. Jet Takabuya la combattante faouliste. Première ceinture à Martin Fayulu, attachée à Martin Fayulu dit. Wana tango bazolo babongo bolingi kofinga ole tozwa kutu
tozala na ba stratégie ndenge ni tokolongola Kabila bino kaka kofinga bino ba IDPS bino bosala 35 ans na bino ya guerre pona ya 35 ans na bino ya combat pona ko soutenir po soutenir nani Kabila po soutenir Kabila ye wana leki bino na bambongo aleki bino na makambo ebele Kabila yibi mbongo na Kongo yibi bino bokobi na sima na ye bolati masque po Kabila dirijaka bino na sima Félix Tshisekedi nga banda na botama na mona président de la République bakende kotie na bikoki te kota na palais de la nation na ndima yo keza président Congo kota la palais de la nation tambola na ba ndenge ba président batambolaka to mona yo ndenge ba bondeko yembela Mobutu to mona yo ndenge ba yamba ko le ko bazo yamba le président du peuple Martin Fayulu Madidi botika tuba botika kofinga bolanda kasusu ba télévision oyo ba chaîne ya Didi Pumba ce qui Didi et Pumba azamuta ya FCC yo Didi Pumba bosu pouvoir na répéter encore pourquoi ce qui de Congo te yo musuki mutu moko boye ce qui makabai ofanda kana ce qui na mboka nini na ba mukebai yo ya Congo te yo ya Zaire te ya za ya biso azana na muka mutu moko afanda kaka ce qui maki ce qui nani aza soki journaliste soki nani na yebite hein Martin Fayulu amoninga note hein amoninga note hein comment yo okoki kosona na butu aleki yo neti nga leki Kabila nga jeta kabuya na leki Kabila pona na métier Kabila la métier te cause la président de la République eza fonction eza métier te nga leki Kabila nga la métier nga na sauvera ba vie abatu ibotika comme nani Didi Pumba Fayulu amoninga notia yo Didi Pumba na ba télé no lo baka kende ko lo bana yo télé tiba comme so directeur na mona ko zwa message na président na biso te soki na mona na caméra ngai na ko buka caméra na yo na mutu na lo bato Allemagne boke bana Didi so bo moni Didi Pumba na bo benga na e Fatalman boyambelanga président de la République bien, c'est bon? Boyambelanga président de la République bien. Bato à Londres, bato ya Hollande, président Zoya, président Dieta Kabuya, la combattante faouliste Zoya. Boyambela biso bien, président Wana. C'est un bon président pour le Congo. Boyambaye bien. Partout à côté des mains. Boyoka boyambe bien. Sécurité Martin Fayulu les alamakasi. Sécurité surtout. Pardon. Bon, excusez-moi. Nazo senga sécurité Martin Fayulu. Et dans bon canyon surtout Fayulu le président Kokita. Bossa la sécurité na ye. Po bandoki ya FCC. Bandoki ya IDPS. Boke bana bandoki. Bo la Martin Fayulu. Président Kotambola bossa la sécurité. Parce que ceux qui les l'ont Fayulu azate. Tokosamba mboka kokende mutazo stopper mboka wana marché c'est Martin Fayulu Madidi ce qui Martin Fayulu azalaki tende mboka wana sekei ndebiso toko souffrir awa na bamboka peuple na biso ba mama na biso bako souffrir bana na biso bako ya lobi bako souffrir biso lelo toko zala te bana na biso bako na biso bako souffrir partout Martin Fayulu akozala bo protéger bo sala sécurité makasi ya Martin Fayulu sécurité makasi pour la FCC bis pona FCC bis eza IDPS pona banani bato Kabila bato belebele bazoyo kele jaloux balingi mboka ebonga te mboka ezalaka na souffrance bazaka ba salaire babombaka bambongo na bango na Paname partout président kotambola sécurité ezala makasi Martin Fayulu Madidi président nalobaki na kosala en direct na ici place ozali ozotala nga direct na portable ya batu mususu na message s'il te plaît Martin Fayulu Madidi ye mutako sauver peuple ye mutako benga na Kabila mutu mususu azate ko benga na Kabila par Martin Fayulu pona ko dégager Kabila il faut Martin Fayulu ce que Martin Fayulu azate mutako dégager Kabila na Congo azate on a joué bisabino za vérité c'est pas exactement parce qu'il y a des fanatiques c'est pas parce qu'il y a des Congolais c'est pas parce qu'il y a des première ceinture à Martin Fayulu na lo baboete ouais vraiment na côté vraiment ça makamba solo ceux qui Fayulu azate na Congo c'est fini vraiment na pesi bato belé mbote vraiment merci au bazala ki na nini
Oh bazé parce qu'ils ont pas de oh bazé là qui n'a nini vraiment na Bruxelles. Ah tout cas bon oumela ba maman Belgique bravo secrétaire Belgique bon ça ya Belgique bon ça qui pendant Fayulu bravo na bino bravo na batu nyonso bon sali musala qui toko na Belgique na komisi bino vraiment na betele bino maboko bravo ba ingeta la bino bo oumela botali bamboka nyonso Fayulu la kotambola botali exemple ya Belgique bo sala pe samedi tokozala susu na marche ya munene boya to soutenir président de la République Martin Fayulu boya to tie maboko eza pona Congo eza pona mboka la biso tozala mutu lokola yete ingeta la bino merci na bato bakoti vraiment nazala musala nde nazaba na kati ambulance Tony merci mingi ndongo koti vraiment partager vidéo oyo s'il te plaît olobi nanga je regarde merci Tony partager la vidéo s'il te plaît Nanette katanga ndeni nozaki na Bruxelles te ma chérie faloza na Bruxelles ozwa président na biso ba image Nanette otambola na président na biso partout ozwa ba image na petite sœur Nanette ingeta na yo ma chérie samedi fo ya Nanette zala vraiment samedi to ana besoin na yo zala vraiment samedi yaka vraiment ebele Nanette nini mobiliser batou vraiment mobiliser batou pona baya ebele samedi jeta kabuya kozala na Château Rouge pona ko mobiliser batou na Château Rouge pona Martin Fayulu na kozala jeudi na Château Rouge boya ebele samedi na Château Rouge pona ko soutenir Martin Fayulu tozala marche munene na Château Rouge après président la biso kozala meeting na République en tout cas boya ebele to soutenir ye to récupérer mboka la biso ezana ekangama na boumbu ekangame pa Kabila poto boto la Kabila mboka la biso ezali Martin Fayulu nde tokoki ko poussa ye akendo ko bote la Kabila pays na biso ponga na yo lelo to sepela ponga na lelo peuple les akuna elungwa na boumbu elungwa na souffrance ingeta kabuya jeta la combattante na pesi Zingamundu de London place Azali et na pesi susumbote na collègue nanga Christian Kanza ou a format kinga après formation tango na koma kina ambulance yem ta format kinga yi comment faire le massage cardiaque yem ta format kinga makambo ebele na ambulance après formation nanga na pesi mbote place Azali na pesi Martin Fayulu mbote place Azali Maman Esther Fayulu la première dame véritable ingeta. À bientôt. Tokuta la bino samedi. Merci beaucoup. Kabuya jeta la combattante. Na kozala samedi. Na marche boya ebele. To soutenir Martin Fayulu Madidi. Merci beaucoup. Na bato bakoti. Nanette partage lenga vidéo yo petite sœur. Tchelanga ngo na YouTube. Pona batu ba yoka message oyo pona samedi. S'il te plaît Nanette. Naibi ki oza fauliste. Partage lenga vidéo oyo. Tchelanga na YouTube. Nangina mono samedi. Ingeta non Nanette. Ingeta Nanette, le vrai journaliste. Pesa Edgar Mokonzi Mbote. Ingeta.